Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi tahibina tahir. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Wa aqimis salah inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Ya solo losambo ezali kopekisa motu na maye nyonso ya mabe pe na masumu nyonso. Elingi koloba losambo esokolaka motu. Elingi koloba losambo epetolaka motu. Lelo nalingi nalobela bino a propos ya losambo ya motu. Ndenge nini ya koyeba soki losambo na yo Nzambe andimaka yango to Nzambe andimaka yango te. Ya solo bayike kati na biso bakoloba ezali kaka Nzambe ye moko nde ayebi losambo oyo endimamaka na oyo endimamaka te. Pe Nzambe ye moko nde apesaka lifuti ya losambo. Ya solo toboyi te, ezali bongo. Kasi ngai na kotangisa bino experience moko, soki osali yango okoyeba lolenge ya losambo na yo pe okoki koyeba soki Nzambe azali kondima losambo na yo to azali kondima losambo na yo te. Ezali experience moko oyo tozwi yango na buku moko ya metaphysique ya Islam. Ezali mateya ya Ayatollah Bahajat. Tika te kimia Nzambe ezala na ye. Lilita na ye ezali pembeni ya mozole ya Fatima Tumasume na Kum. Ayatollah Bahajat azalaki kopesa mateya na ba musulman to experience yango ezali lolenge nini. Ayatollah Bahajat azalaki koloba nini? Ayatollah Bahajat azalaki koloba soki mutu alingi kosala eloko moko ya mabe to eloko moko ya malamu, ezali na ba sensation moko mibale ekosala na kati na ye, to ezali na ba voix mibale ekosala na kati na ye. Soki alingi kosala eloko moko ya mabe, voix moko to sensation moko na kati na ye ekoloba sala yango, pe voix moko na kati na ye ekoloba kosala yango te. Soki asali yango elingi koloba ke losambo na ye Nzambe ayokaka yango te, losambo na ye azali kosala yango malamu te. Ndengi moko pe na misala ya malamu, soki olingi kosala musala moko ya malamu ekozala na ba voix moko mibale, ba sensation moko mibale na kati na yo ekoloba sala yango, moko ekoloba kosala yango te. Soki osali yango lokola ezalaki mosala ya malamu, elingi kolakisa ke losambo na yo ezali na lolenge ya malamu to ozali kosala losambo na yo malamu. Po na nini? Po philosophie ya prière ezali nini? Philosophie ya prière ezali petola motu, esokola motu na mabe nyonso, ekomisa ye peto. Tolanda mokapo oyo ya Quran. Wa aqimis salah inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Philosophie ya prière ezali po epetola motu, esokola motu na mabe nyonso, ekomisa ye peto. Soki olingi oyiba
ezali na sensation moko to voix moko na kati na yo ekoloba na yo koyiba te. Mais soki yo oyibi kaka ezali kolakisa ke losambo na yo osalaka yango malamu te. Olingi kosala corruption ekozala na voix moko ekotinda yo sala moko ekoloba na yo kosala te. Soki osali yango kaka ezali moko ya ba preuve ke losambo na yo esalamaka malamu te. Olingi osala ekobo ezali na voix moko ekoloba na yo kosala te. Ezali na voix moko ekoloba na yo sala. Soki osali yango losambo na yo ezali na lolenge ya malamu te to ozali kosala losambo na yo malamu te. Soki osali yango te ezali kolakisa ke losambo na yo ozali kosala yango malamu. Po philosophie ya losambo ezali nde epetola motu, échanger motu bizaleli ekomisa ye na bizaleli ya propre, ekomisa ye na bizaleli ya malamu. Tolanda verset oyo ya surat Ankabut. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.